Christian Bote, bonjour Moussal Nzambe. Ah, bonjour, papa journaliste. Ah, bonne nuit, papa. En tout cas, Nzambe azobate la biso. Vraiment, nous sommes en santé kitoko. Ngolo Nzambe. Là, tu fais bien, papa. Merci beaucoup. Ah, Mikolo, peut-être tu bien. Et là, Ngolo Nzambe. Na moni pena moi ça qui paye pena kitoko Mikolo. En tout cas, maman zosunga. Mais plus qu'ils a que grâce à Dieu. Ok. Les osala biso oyo tozali vraiment. Ah, Nzambe Nzambe. Vraiment, le prophète Richard Nimi, pendant qu'on Merci papa journaliste. Malgré aux à pied levé, mais pour la makambo ils ont concerné Moussala Nzambe, makambo ils ont concerné évangile de Dieu. De à chaque fois que l'évangile n'a pas de limite. Évangile est la préoccupation d'Abisso. Ils ont les préoccupations d'Abisso. Il faut noter évangile, noter Maloba Nzambe, tout ça Moussala Nzambe à toute occasion et à tout temps. Ndenge apôtre Paul aloba na Timothée alobi na ye que prêche l'évangile à toute occasion et à tout temps. Voilà, merci papa na sili koyoka likambo oyo ezali kobetisa bato motu, likambo ezali kosala ete bato bala na yiki likambo ezali kosala ete lelo bato bala dans le qu'est-ce que c'est, va se poser des questions, mais moi j'aimerais vous dire qu'une seule chose. Nzambe na azana biso pe molimo santo a conduire biso na kati na intervention oyo. Je sais qu'il a vraiment bolimisa biso que tout ça vraiment direct et là à pied levé azinga benginga pour tenir intervenir na kati ya likambo oyo. Mais étant qu'un homme spirituel, étant qu'un homme de Dieu, un loin de Dieu, je ne manquerai pas vraiment intervenir na kati ya likambo bonakata préoccupation oyo bato belé bazali kopotana bazali komituna ezanine. Laissez-moi vous dire oui ezanango likambo tamsusu ya mabete komona liwa ya papa Baruti, paix à son âme, et puis mes condoléances à la famille Baruti, et puis je suis en train de souhaiter mes condoléances à l'église, le message du temps de la fin. Vraiment, tant que beaucoup là, mais je souhaite mes condoléances sur le prophète Richard. Alors, merci papa journaliste. Intervention nangai par rapport à la question au bas poser, puis bazoko se poser, même oyo poser, parce que to lito longola équivoque katina bato. Alors, papa Barut, toyebi biso nyonso que papa Barut azaki musala nzambe monene. Ai musala nzambe asali nzambe na ye, utabo mwana asali nzambe na ye, etino ndenge nzambe azwi molimo na ye akei kopema na kimia. Alors, likambo oyo esalemi, likambo bato bazali ko se poser des questions. Bamoni lobby tango kore yaki eutaki étranger, bamoni na ndako ya révérend Baruti, bamoni ba pigeon epele balingi ndako amsu baomata likola ndako pendant que babokola ba pigeon te parce que n'a des places nazali. Alors na poser ba question na amsu pe batula na nzela na tuni ba esi babokola ba pigeon te babokola ba pigeon te est ba pigeon ba yaka na te ba yaka te. Alors tomoni ndenge ba pigeon balingi ndako ya révélant Baruti balingi bamsu baomata et toye komona lisusu lobby na kati na entrée ya corps dans les autres na kati na stade. Premièrement ba pigeon ba ye ko siéger na kati ya porte. Deuxièmement ba côté ti na kati ya stade et ba image je pense que ezali koleka na bililingi oh intervention na nga izaka boye enanu nalobaka na bana nzambe. Il faut que discerner et l'obéir ensemble. Ma commune ensemble, Job. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend pour garde. Ngana loba, papa n'a intervenu, l'intervention n'a que comment on a ma pigeon, et ça m'a bêté, mais juste ça que message.
nalobaka chaque fois ntango ozomona ndeke omona pigeon, surtout pigeon, ntango omona pigeon ezalaka bonne nouvelle, ezalaka bonne nouvelle, c'est-à-dire Nzambe aye kopesa biso déjà bonne nouvelle par rapport na liwa ya mosali na ye. Présence ya ba pigeon baza ba ange te, baza pe molimo santu te, aza pe ta mosusu nde wa mosusu balobi ke molimo ya William Aropa, non. Eza juste message mobimba oyo Nzambe atindeli biso, parce que pigeon nanu ezalaka bonne nouvelle. Pourquoi nazoloba ke eza bonne nouvelle? Makomi na Nzambe nanu ezoloba heureux dès à présent les morts en Christ, car leurs œuvres les suivront. Esengo uta lelo, banda lelo, esengo na bakufi kati na nkolo. Bato bakufa kati na nkolo. Esengo na bango. Pourquoi? Misala na bango ya malamu ekolanda bango. Alors, je pense que comme on a ba pigeon, et c'est un message que Lola eza kosepela koyamba un saint moko à côté na kati ya paradis oyo a rejoindre ba ange na lieu na séjour de paix. Parce que na lobaka lelo ba ana nzambe bele basala ba confusion que un tel temps akufi akena lola, un tel temps akufi akena lifelo, non. Botika kozalaka na confusion. Totanga kande makomi na nzambe nezoloba. Moto soki akufi na ntango oyo akendaka mbamo na lola te. Moto soki akufi na ntango oyo ubi akendaka mbamo na lifelo te. Tozalaka na deux places lokola Yesu na nazongi te. Tozalaka na deux places ezalaka réservées pour na bato bakufa avant l'enlèvement de l'église. Avant qu'on ait tolama. Ya lingomba. Tozalaka na deux places o bato bakendaka. Soko salela kenzambe na bosolo. Soko yambaki Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Utambolaki na kata ko respecter maloba na Nzambe. Soki okufi lelo okena siko babengi séjour de paix. Séjour de paix ezalaka lola te. Séjour de paix ezalaka lola te. Soki oyebi ko oyambaki na Yesu te, obongolaki pe motema te, okokende na siko babengi lieu de tourment. Alors, na lieu de tourment okei, to na séjour de paix okei po na yo mu Kristo. Séjour de paix okei nde bisika ozokende kozela enlèvement de l'église. Parce que Bible zoloba na mukanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 4 kobana na verset 16 tiko kita. Okomona Bible zoloba à lui-même le Seigneur donnera un signal à la voix d'un archange. Un archange sonnera la trompette. Tango bako beta trompette. Ange bamokonza ba ange tango bako beta trompette. Bible zoloba entre na verset 17 ou bien 18. Okomona la Bible lobi et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, bato bakufaki kati na nkolo Yesu, baosani, bakosekwa nanu liboso. Wana lo Brésil l'enlèvement. Alors, moto eso bobi ke mutu alaki ya Nzambe akufi ake lola te akokende na séjour de paix. Après a osé l'enlèvement de l'église. Tant trompette ko beta bakufi kati na nkolo bakoyoka pe mungongo wana. Parce que la trompette tolobe eza mungongo. Eza mungongo. Bato ba na molimo santo. Pi ba respecter maloba ensemble. Bakoyoka pe mungongo wango. Soko keina apocalypse
chapitre 3. Okomona kuna Nzambe ton kolo Yesu azoyebisa apôtre Jean. Monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera à la suite du temps. C'est-à-dire, trompette wana ekobeta man enlèvement avant l'enlèvement de l'église esalema. Eza voix mobimba, eza voix mobimba ya Nzambe yemoko. Ba oza na molimo se ba koyoka nini mata awo. Même ata okufaka na avion. Même ata okufaka na accident. Ndenge toyoka témoignage ya défait papa Baruti. Alobaka likambo ya accident ya William Arobana. Un homme puissant qui a servi aussi Dieu. William Arobana le prophète. Mais tant que kufa kufa liwa des akinen. Akufa na accident na zala mutuka. Alors, kaka ndenga kufa ndenge wana. William Arobana tanga enlèvement ikosalema. Ye pa koyoka mungongo wana. Soba kunda ye wapika place na oyoka voa wana. Soko kufaka na mayonto ya Yesu. Okoyoka pe mungongo wana. E olobolo wana. Soba kunda yo na cimetière. Esprit na yo ekobima. Okobima wana. Obima pe onetolami na mapata. C'est pourquoi dans la confusion te que ceux qui pasteur a confié à quel homme te que ceux qui même les prophètes de Richard a confié au lobby ou non prophète de Richard donc quand on a robang ensemble à quel alors non na aucun ainsi que va bénir séjour de paix na osé l'enlèvement de l'église na osé la mongongo ya mokonzi na ngai benga ngai que mata awa trompette voilà monte ici alors dans la obata Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons vivants, nous serons enlevés tous dans les airs. Naba kufkat nankolo. Nabito biso bat oyo. Tozalaki ya vivant. Liwa trompette beti. Biso de tosali. Toko mata ensemble nabango. Wapi. Kokende kokuta na mokonzi na biso Yesu Kristo na mapata alors comment na ba pigeon balingi ndako ya Musée Baruti eza simplement message en Nzambe message pe ya consolation ya moko Nzambe pona kotalisa ke non mosali nanga akesika mabete Nzambe ayekotai atindi message eza message na aloba même ba message du temps de la fin que eloko ba moni wana eza molimo santo te eloko ba moni wana eza molimo ya William Arobana te eloko ba moni wana eza molimo ya Défait Baruti te ezali juste un message eza message Nzamba pesi na église du Christ au Congo pe na monde entier eza message za mapesi na famille Baruti ke musali nanga akena esika mabete eza message ya malamu naloba ke signe ya pigeon eza signe sango malamu eza message sango malamu c'est-à-dire que le révérend Baruti lola esepeli esepeli pona liwana. C'est pourquoi bana Nzambe tamini bomonaka Mukristo moko to mwana Nzambe moko akufi bisone na mokito lelaka mais so Mukristo akufi lo le sepelaka et sepela pourquoi ezali nzela ya okende kopema naye yango monaka tanto olela moto ayebi makomi na Nzambe so ayebi ke muto akufi asaelaki Nzambe atambolaka na bosolo okolela ndenge bato nyonso baolenga te d'ailleurs kutu naopesa témoignage na liwa mama na ngai mama na nga ntango akufi parce que alaki chrétien ayebaki ya Yesu mama na nga ntango akufaki nga nalela ye te nazali na esengo mpe nga moko nde nateyaki na matanga mama nateyaki na matanga ya mama na nga
Pourquoi? Parce qu'il a dit que chrétien soki mutu akufi chrétien ezalaka esengo kobanda na lola baange baosepela ndomoni nzambe atindi sango malamu kobanda na eke bapigeon bamatela ndako baruti, c'est-à-dire eza sango malamu ke nzambe asepeli na baange basepeli mpo na liwa na ye. Bomoni su bapigeon bayeti na stade nzambe alingi alakisa meme na public parce que eza place bato nyonso bazalaki po soki esukaki kaka kuna na ndako ya papa baruti ta mosusu bato mosusu balinga bandima yango te, balinga bandima sango malamu waya te. oke te tomonaki bapigeon bamosusu baolobaki te ta mosusu babokola na bapigeon na bango, ta mosusu babokela bapigeon na basango nde bapigeon baye. me nzambe aboye esuka wana, nzambe atindi sango malamu yango tina stade de martyr nete na stade ya tata Raphaël, place oyo bato nyonso bazalaki mpo nini kopesa sango malamu même na public ke oyo akufi wana c'est un saint. ndenge ezalaka na kati ya mboka na biso chaque liwa ya motu bamosusu bakokritike bamosusu bakobalusango boye mosusu nzambe obi te oyo ya ngai te tika nga moko nzambe naye kokonfirme bino. nde omoni nzambe atindi sango malamu atindi message tina stade. Voilà ndeko journaliste bato balongwa na kati ya keskese elaka sango message nzambe atindeli bafamille ya baruti, nzambe ekotindela lisusu public na kati ya stade mpona kotalisa ete mosantu moko azwi esika malamu ya kopemela. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup le prophète Nimi parce que yangonde tolobi wana pena j'espère que tokumisaka yote mais ce qui muto asana le kabo même au Bible yango ko zolo bake il faut reconnaître grâce to le kabo oyo mutu asana ngo. Donc vraiment yangonde to na lobi que non faut que ne pensa et pas ya prophète Richard Nimi comme ça au lieu que tout ça la perdu parce que vraiment même na butu ba commentaire ebele donc ba journaliste ba se poser ba question ba bazo do nyungu makasi bazo ba oyo nini oyo do makamba bongo do kana to monongo te to moni ba pigeon kuna ba pigeon wana esuki wana te donc to longwe na 59 na ko saka ko mbala moko ba pigeon wana elandi elandi ko tina kati ya stade ya Tata Raphaël. Alors vraiment ba qu'est-ce que c'est to ba question et se poser qui est tellement ebele. Vraiment merci beaucoup na discernement yako yo kandengo yusibiso kino isa juste un message vraiment to sana esengo mingi. Alors en tout cas merci beaucoup de monde que au lobby moi ebele tango sunabité est-ce que ndenge nini ko éclaircir comme ça pour lobby tango ezana ba monsieur papa à comprendre pensa bien te donc on met kana ko cadrer un message comme ça mutu azala donc na eloko to a retenir eloko oleke aloba loba tango suka yoke mona batu bazulu bango ayo ko no ngana la le prophète Richard Nimi tala eza elaxi boye bote ko loba makambo ebele elaxi mo eza juste un message. Alors maloba eza ipana yo. En tout cas merci beaucoup papa. Ndenge ka tikoloba ke batu balongwa na kati ya qu'est équivoque. Bible lobi mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Libota na ngeko za na confusion te. Bana nzamba za na confusion te. Église de Christ au Congo bana na confusion te. Nzamba apesi biso message pour na confirmer que le révérend Baruti était un homme de Dieu. Pe liwa na ye ezali ko symboliser bonibo bola na ba société. Hein? Na otolo ba sinya pigeon la sinya sango malamu. C'est-à-dire que bolongo na bino na kata ba inquiétude na ba souci na kata ba eza consolation mobimba. Nzambe ko consoler peuple congolais. Nzambe ko consoler famille ya révérend Baruti. C'est donc juste des messages de consolation. Hein? La consolation nzambe. Alors oti a komi ko na kata ya confusion. Eza bi wana ye eza esengo pona ba chrétien malgré kotoba olela kotoba ole oui tolela papo ke akufi tolongo to dei to zakina na nzoto mais na kati ya molimo liwana ye lola esepeli nde bomona ke nzambe
avec confirmer yango. L'on est. Alors, que Dieu vous bénisse, bien le Seigneur. Zambé na lola apambola bino. Je sais que awa eza esika oyo biso tolobaka vérité lobaka bosolo. Eza esika tomemaka mwinda na kata molili. Eza esika tozwaka moya kokota na bandako na bino. Alors, tolobaka chaque fois, le numéro est là. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions jusqu'à peut-être comprendre des messages. Ou bien tu as besoin, il y a orienté par l'homme de Dieu, le prophète Richard. Mon numéro est là. Le numéro est déjà affiché, mais dans le sango. Pour la bande de peut-être qu'il y a un monde en aïe, mais tant que moi, vision est comme un peu floue. Alors, tout le numéro est moi. Tant que vous avez posé ça, vous avez orienté. Vous avez plus 243, 89, 87, 59, 834. Plus 243, 89, 87, 59, 834. Et voilà est un numéro, il y a prophète Richard. Que le Seigneur vous bénisse. Kozanga te ko s'abonner. Pour toi na makambo ebela ko lekisa na chaîne oyo. Toi na makambo ebela ko loba awa. Toi na ba vérité ebele photo bimisa awa. Ndeto tinda kabino à chaque fois bo s'abonaka. Pe ko suka na ko s'abonner te. Zala motema malamu. Yo moto landi émission oyo. Zwa lien tindela ndeko na yo ala musika. Azana matadi, ana Lubumbashi, ana États-Unis, ana Canada, ana Europe. Tindele parce que ba question oyo ba tebele bazoko se poser. So yebsa bango yo kana nous les prophètes de Richard, nous l'engé expliquer événement oyo. Et que dans malam pote tolongo la peuple de Dieu dans la confusion. Pour tolongo la batu na confusion. Et za malam oyo qui peut quelque part parce qu'ils ont tambola. Ils ont falsifié yango. Mais yo moto landi intervention oyo. Soit lié au tinera moto. Et ça malam. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les pays de la RDC. Et Zambé a pambola. Moto nyos na ba problème. Zamba peut sa solution. Ciao. Ciao.